likambo mabele sangwema sangwema likambo mabele sangwema ezui likambo la motote ezali bongo likambo la mabele mama dolo tala misala ya maboko na yo eza komona na te mitoki po ete toali bobe na melio. Merci Nakambuya, on échange par l'équipe qui gagne. Vraiment, yé a remplacé au Mama Dolo na Suisse. Toi libongo na posa na lopenza. Bandeko, merci encore une fois. Nabilo batubozuli bakoya kolanda biso na mokolo lelo na ezui zali bongo branche moko to chana Océan du Congo esika otobeta kampoke esika oto chaka litoro na nzete po ete tobenga yango malamu esika oto zali kosala éveil patriotique to zali bongo conscientiser, mobiliser, sensibiliser esika oto zali kolongola peuple congolais la bolema esiko to telemi lokola basinzili po ete tobeta tolo balabilo ete tango ezali mabeto bunde tumba esiko to kosala mosala ya Jean-Baptiste esiko to telemi ferme fidèle lokola bakuke pona kozela liseko ya République démocratique du Congo esika otango no soto libongo na bokundo lipeko talisala bino maloba ya nkoko na biso laboraire o alobaki beche fouiller ne laisser ni place que la mer repasse ezui partout dans le monde la plus 90 ezui et chamusa musangu sangu ezui bakolo Congo banane longa banana kimbangu dia ntungunya ezui na mapinga nelonga ezui partout petolo bibongo ezui eswa pambate maima ko la République démocratique du Congo tokoki kotika te po biso soto ko mabato na bolema balobi omoni ndoki belela bande ko balandi to koloba makambo minene po ete atoko panza mpoke esiko to belela kesiko to akaba Kongo mani bo simba bongo yenda po ete ba misusu baza kozwa AVC ba misusu pe ba ko sala ba crise pambate to ko beta to ko sasa likambo na motote to leka Kabuya l'homme puissant na vidéo oyo yangonde kolopisa biso lelo yangonde kotel sasi nous sommes des vrais Congolais yangonde koloba soki Félix a collaboré complicité na makambo ezoleka il faut Félix aloba lelo ndenge Mzee Laurent Désiré Kabila alobaki Kabuya l'homme puissant on n'échange pas l'équipe qui gagne. Communiqué il y a M23 communiqué il y a M23 molongo il y a M23 tozali koyebisa na baimboka ya Congo pe bayi molongo que mapinga na biso ya armée révolutionnaire congolaise esili kozwa mboka ya Bunagana utalobi mokolo ya zomi na misato sanza ya motoba mobu eye sima ya bitumba makasi esangisaki armée révolutionnaire congolaise na FRDC FDLR groupes armés locaux nyonso na yango bokamati ya mboka na Bunagana ezalaki na bosenga na biso te tolingaki yango pe soki monkete kasi kolanda na mai maso FRDC FDLR Nyatura mai bazali kosala koya kobundisa biso ngonga iso koya kotumbola biso yango tozi mokano ya kozwa mboka na Bunagana po ete tango bazali kobundisa biso population bazali kokima na bamndako na bango bazali kokende na wamboka misusu makambo maye ezali kosepelisa biso soki mokete po ete tango nyonso FRDC bazali kobeta mandoki minene na population ezali kobanga mandoki mana pe bazali kokima na yango tolobi ete tozali kosenga na mbulamatari ya Congo tovanda na mesa moko tosolola bayebi bosengi na biso mambi mayo nyonso toyokanaki tovanda tosolola po ete biso nyonso tozali baimboka ya Congo yenge bene ndenge batoma ya mokonzi balobaki na mboka na Nairobi na mokolo wa mwambe sanza ya mine mobumo eye na mboka Nairobi toyeba na kosilisa matata nyonso kati na biso na mbula matari ya Congo na bopete nyonso pe na kimia na yango tozali koloba makambo mai ezali lokola tozali kobwaka mbela pe tozali koloba tozwi mokano soki FRDC FDLR na ba groupe armé misusu baye kotumbola biso to baye kosala mambi mai longo banite esika biso tozali tolobi ete tokondima mambi mana soki mokete toboyi mambi mana tolingi population parce tozali evanda na kimia iso na yango tolobi ete tokondima soki mokete
mambi manso bakoki kosalela moto oyo bato bazali kobwaka mbela na mobulu na bobomi na boyinani na kokabona bato na xénophobie oyo zali koloba koyina bato mosusu oyo nyonso ata bakonzi ya Congo bazali kolobela na mboka na biso na coalition ya FRDC FDLR na ba groupe armé oyo nyonso akozala menace po na kimia po na baimboka bavanda na kimia tokondima eloko wana soki mokete pe tolingi communauté nyonso evanda kimia na kati na region na biso tozali soki bakoya kokotisa mobulu biso tokondima eloko wana na banzi bino nyonso bomoni boyoki botangi maloba ya ba M23 mwana mobali wana komanyola lingala akoloba lingala ya bakanza mwana mobali azwi lingalo wapi n'est-ce pas M23 toyebisaki biloko eza accord ya Félix et ya Kabila plutôt n'est-ce pas M23 si boza na mémoire malamu bakongomani bokoyeba ete Roger Lumbala azalaka la kati ya M23 tango makambo na bango ba passeport ngindi tango makambo ebelemi Roger Lumbala il est congolais azalaki la kati ya M23 na M23 la ba congolais baza M23 ba milice ya Kabila mais ba milice ya Kabila bango ba mibengi ba congolais parce que Kabila bopesa une nationalité congolaise et le même Kabila qui est sanguinaire oh memi Congo le lobilo bolobito sangala Kabila non bolinga nation na bilote bolinga kamboka te bande kolanga ezui esua équipe polate mama Jawa yako assalamu alaikum na ba musulman langa ba mama missionnaire na Belgique anita ba il faut que moto akoka Lumumba aujourd'hui ne nazo kota boya Guy Lumumba a été arrêté pourquoi parce que mboke za mabe ndenge nazo lo balabilo lelo mais abundi lokola mwana mobali ba telemisi ba compliqué abimisi misolo apesi ba police apozo ngone bise ndeko zonga nako tshila bilo ba voice place azalaki maman océan c'est ça le Congo intimidation na ebise kutu ndeko la ngai kotambola kalaba mituka te moi moto moi nini obimi voilà a commis ce qu'on surveillait pourquoi parce que il fallait m'empêcher pour faire kuta la océan te ça c'est troisième réplique que tozo ngato kuta na ya so ba problème c'est que m'empêcher babi jamais ko kuta na océan ça veut dire nous avons des collabos ba infiltrer biso jusqu'au dans nanya yebi ke ngala Guy Lumumba foto kuta bozo mo nyelo ko na semble qu'il y a un danger na ba téléphone na ba biloko la biso mais to banga pe bangote Dieu merci na ebise zonga ndako zala souplicité a sona bango abaluki akenda mais sinon te malgré qu'elle ait la garde à vue c'est comme ça la République démocratique du Congo problème sérieux la mutunyo so o akolinga kutana biso poto sala musala attention les kamba Congo za pe spiritualité attention de gola mais Dieu merci bato bolukaka ki mona meso buka mona buka kukwila bobenga gia ko ebisa bino aujourd'hui abandie déjà battaque mais nangolu ya tata ya mvuluzi kimbangu ulonga te au milieu moi Jean de Dieu moi mbika di bamula yezo salam sana bande konangai Congo un sérieux problème kabuya l'homme puissant pesanga téléphone bokoyoka moto ya Félix comment a telemi oh kabuya la ba préparer ka babilo ko poto lukaka te to la plateau pour la respect ya bato la biso mais to kenenan moto ya kabuya ya Félix kabuya pardon a telemi aleli liboso utai ko ba makamba roi
Mais lelo aleli. Aleli makasi alobi te boyete. Félix. Esengeli na yolo bana lombango. Bana batu bazo kufa. A interpellé de haute ya mapinga alobi esengeli démission bango na lombango. Bande kolanga kabuya na lobaka bo préparer biloko poto lukaka ngo boyete. Pasi pema wana maima koleka la République démocratique du Congo. To souffle moi moke bandeko. Po ete na bimisa biloko na lombango. E bongo to zonga la sima. Sina bandeko po ete to lobaki to souffle moi moke wana to zongisa bilima batele malabisika babango. To yoka maloba oyo. Bonjour, bonsoir, bonjour à tous. C'est le grand dinosaure, le communicateur privé du chef de l'État Fachi Beton Mukishimo Mai. Momai Wakaninda. Monsieur le président de la République Fachi Beton, mon vieux à moi, mon président, mon grand frère. Trop c'est trop. Je suis en colère. C'est moi votre communicateur privé. Le communicateur privé du chef de l'État Fachi Beton. Trop c'est trop. C'est bien moi, ton petit frère, le grand dinosaure. Vieux. Non. Trop c'est trop. Kachi saka juwetu. Ujula kala bashibe bantu bosu kwesta mushindo ya utetu batangane nyimesu. Ufanyikele kumikaba. Mukwantombolu. Ufanyikele kumikaba. Ujula mwaji bashibe babosu bewewe nyibingo mukumikaba chisaka juwachi wa Etienne. Non. Trop c'est trop. Nous demandons le départ, la démission à l'immédiat du général Mbala. Mbala Moussensé, tu dois démissionner à l'immédiat. Le général Ntumba, Oya maison militaire, tu dois démissionner à l'immédiat. Trop c'est trop. Comment est-ce que le général Mbala ou du moins Kumbuka Kwesta ou le Koulou Bumbashi va attaquer pour M23? Non. Nous sommes infiltrés à haut niveau. Monsieur le président de la République, tu dois prendre courage. Tu dois dire à tous les militaires du FARDC d'attaquer avec persévérance. Non, trop c'est trop. Pourquoi nous pouvons être faibles comme ça? Non. Laissez aller Waichibuni, président Wetu. Tu sais que du Wetu, bantu bafwa. Mais c'est butungene na boachingani. Non. Nous sommes infiltrés. Nous armés wetu. Général Mbala, Général Mbala, bisika ozali, ezanga grand dinosaure. Oyebi makambunyo soyo sana kuna na est. Ndenge ni yokolonga wana, o piéger colonel wana deux fois. Oyo benga kino aya bisika yo sanaki. Tongo etani o bengise lisusu. Babomelie ba commando na ye nyonso. Non, trop c'est trop. Général Ntumba Bwamunda, Général Mbala, à partir de maintenant, nous vous donnons 48 heures. Vous devez quitter l'armée. À partir de maintenant. Armée congolaise, armée mokoise, 9e armée en Afrique. Jamais. RDC, dans FARDC, continuez bien. Yo général Mbala, ok, démoraliser Morel et Basoda. Nazo yebisa Basoda nyoso Congo. Oyo Monica dans le Pesibino, ordre mal commandé, vous devez refuser. L'ordre mal donné, vous devez refuser. Et puis qu'on réplique Mandouke pas mon Pesibino, ordre mal commandé. Pour n'ani beaucoup de Makeno Bana Bisoba Koufaraboye. Des responsables Batika Bassi Nabana. Non, je parle à votre fois, j'ai dit non. J'ai dit non, monsieur le président. Prenez-vous en charge. Tu ne peux pas laisser ton peuple comme ça. On est en train de finir tous les peuples de l'Est. Pourquoi? Monsieur le président, je suis ton communicateur, mais je te dis aussi que non. Prends courage, donnez les ordres. Nous devons attaquer. Nous devons faire tout ce qu'il faut. Pourquoi? Général Mbala, nous demandons votre démission.
entre colonel Ilunga Norbert na Lubumbashi bopesa bango botinda bato ya makasi. Général Chiko oza wapi? Chiko Général Chiko oza wapi? Christian Chiwewe yebisa Chiko bozosala musala nini? Bosunga bana mboka bandeko na bino bakokufa boye lokola basoso te. Totelemela Congo. Non, trop c'est trop. Tokoni ma peuple na biso zo sila boye te. Toza basoso te. Baza batu lokola biso. Ata soki baza kuna na est, nous devons les sécuriser, nous faut tocha bango poa. Tokoni mate bitumba il faut sila. Bosili sango, soki que non il faut que non, basili sa bato basila kaka mbala moko. Une fois pour toutes. Toi c'est sa makambo. Tokoni ko zala kana ba souci jour nyonso, matin midi soir, biso tola la kana ba souci. Hein? Tolingi mboka na biso. Ata soki toza libanda mboka mais tolingi mboka na biso. Bosalisa biso bino ba commandant, bino ba généraux, bino ba colonel. Bosalisa makambo oyo. Boza ba soda ya ndenge nini? Boza ba bolole to boza ba soda normal. Bana mibali ya ndenge nini oyo? Bino ba généraux na ba colonel nyonso. Oyo bomoni que non, il y a des infiltrés. Ba colonel ou bien ba commandant. Oyo bazolinga te ko sala vision mu kwa ntombolo. Oyo baza na vision ya chilo mote. Bobeta bango masasi. Même si on vous a pas donné l'ordre, au moment que Mouto aza ennemi ya mboko, pété masasi et puis pas ça rapport que non, Mouto aza munguna na biso so coopérer na banguna. Pourquoi? Non. Président Bandeko balandi na bandi bino banso bolandi la bokebi. Ke na bato bazoli ya kanyaka ya Félix hein. Mais néanmoins baza na moi souci. Makila ya ba congolais oganga. Non, trop c'est trop. Mokwantombolo il faut agir. Il faut loba. Mais kafumba eza ko yande kolanga. Pona ni tosolo bela Congo. Pourquoi on attaque Félix? Oh toyebi déjà qu'il est le diable. Batu na yeba komi ko attaquer ko interpeller conscience mais biso tozaki averti. Ke nzamba pona y Félix te. Ke na boye ya Félix makambo eko salama. Alors pourquoi qu'on kende le so ko luka ba coopération na muto toza averti qu'il est le diable ndekolanga. On se manque pas de Dieu c'est que homme aura semé le moissonnera. Pourquoi to ko kende le so ko luka Kabila oya komi si biso na dimension oyo. Kabila lobaka boye soki bilo ba congolais bobo salaka. Na koboma Félix na mandoki te. Mais mibe konde eko kangisa Félix pe koboma ye. Kabila yebaki siko avandeli. Kabila yebaki bisika oyo yazo sala. Avant kobenga Félix, soki histoire wana zaka vrai. Ba benga ki liboso mo la mboka Martin Fayulu m'a dit le président Eli. Ma refusaki. C'est quoi par quelle méthode? Oyo boke ko sala front ou bloc patriotique. Il faut l'accepter liboso. Peut-être que tout le monde a pire et les bisoté. Mais ce qui boboya qui bomona qui est démon. Et l'on connaît ni on trouver bon. Pour tout ça là na bloc patriotique. Il y a un sérieux problème de Kolanga. Je parle de ma nation. Peu importe de Kolanga. Ben s'il te ben jure na yezandi sans effet. Ozo finganga posangelo kwa finganga. Je dis tout ce que les gens disent tout bas. Je dénonce les insanités. C'est pour cela que je suis océan de la presse congolaise. Et chaîne à libération, océan et baleboya mbindo. Et zolo babo solo na tango na yango, penangonga oye senkeli. Et zo buka lokuta te zo tekuta na monokote. Et telemi pona kobundela selma eko. Na utaka koloba bino na mikolo mileki. Ke makambo ezali minene. Makambo ezali minene. Batonga kamboka na lokuta te. Na ebite na technique. Soki basi bachaki mondele wana. Mena kolinga awa. Tozongela lisuka boya lompusa. Chelanga mondele. Oyo aza koloba la biso ete batonga kamboka na lokuta te. Boni yo luli lokuta boya. Oalindoki. Kasi nzambe ya lola akopomola yo. Kaboya lompuissant. On ne change pas l'équipe qui gagne. Zong c'est la biso le soso mondele boya. Notre région peut réussir. Mais il n'y aura pas de réussite sans la vérité.
Ce qui est vrai ici est vrai dans toutes les régions du monde. Il faut regarder les choses en face. La première vérité, c'est que la souveraineté du Congo est inaliénable. Et la France sera toujours à vos côtés pour le respect de cette souveraineté. La deuxième vérité, c'est que les peuples d'Afrique centrale ne changeront pas d'adresse. S'ils organisent leur bon voisinage, les peuples d'Afrique centrale vivront riches et en paix. Si c'est la loi du plus fort, les peuples d'Afrique centrale resteront pauvres et malheureux. Cette vérité, elle est incontournable. Une troisième vérité, c'est qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans la région. Le Congo devrait en être le phare. La région devrait être prospère et elle peine à décoller. Eh bien, le temps est venu de fixer un nouveau cap. Pour que la région puisse avancer d'un même pas, le Congo doit se redresser. Il lui faudra, Monsieur le Président, et la France vous aidera, une armée efficace et républicaine. Il faudra la justice pour extirper l'impunité, car l'impunité est un cancer. On ne construit pas la paix sans punir le crime. bandeko na bandi wana boyoki mondela lobi batongaka na lokuta te boni omona mboka congolais boni likambo ya lokuta yo lingi avale yango na betaka mbela na lobi ba Rwandais ba infiltrer biso tina mino lelo boko betaka ntembe siko kofingela ngai nini ndeko nanga okofinga ngapo zangelo kakoloba na yebisa kabilo bo solo boko zwango esika mususu te pona na tina kobuka lokuta te mokele lingi solo toyoka sikoyo oyo yo congolais soko salite oza moto niama oui na otika susu ngota na otika ngota na olongola suka ekoti na lomoli donc na minute oyo masolo eza ndene bafungoli bor wana mpona kodistraire biso toso patroupe nyonso ya lubumbashi ne ya kini na este ndenge baosupa ngo bongo baosupa ale bazobriske biso na kini kuna bakasable eza bongo baobriske biso na kini parce kini etikala vide na minute oyo infiltration na bango esalama bazaza na bapale ya bakonzi na bango na kitambo justement en face ya kalwano de ringi moko eza wana en face ya général mayele ringi moko eza wana boye ya kunzi na bango elema baza wana boye na avenue church sokoleki pa nanga première parcelle deuxième ya Shabani Londa bol pongo elandi wana boye abokombi ya général ponde mpongo moko eza wana boye responsable na bango bambila baza wana olongo wana okomi ya gare centrale na Sainte-Anne en face ya ambassade ya nini tolipango moko eza wana baza wana ozwi lisusu na Montfleury okoti entra Montfleury place ekaboni kote ya jibe na kote bakofili pango ya bisengemana baza wana ozwi lisusu na 7e miri na 8e na bandako ya nini oyo ya mamoli batonga wana baza wana na bandal lisusu bakasabela baotopesanga wana ba 14 heures do baza wana donc bazodistraire biso groupe nyonso ekita este baforce spéciale to ekita este bango bazobriske biso kuna vimon orge basenelaki président depuis kala depuis semaine soka lomolaki bagénéraux wana bakasabela to engai salema te donc ti omoni kaka bazotya baorgueil wana eza pamba te donc courage moko azolinga bima place wana babriske biso belema na bango baza deja wana bon na maluku lisusu na maluku ta siforko na nini concession moko eza wana voa koma yawo ya bemba belema na bango baza susu place wana okazu force ela makasi
makasi bakozwa liaison ya bato na bango baye na bilanga oyo baza na braza bakokatisa kota maluku bango baza mpona kosekonde bango bakatisa donc eza deja bamine biso partout les seules fois bakoki kosauve eza kaka foa président aleka mbela ya mbila na population parce que moi ndenge peuple aza na nsima boye eza mwa mpasi po baresir mais soki akangi maboko seke ayebi eloko aosala azolinga livre mboka epa na bango soki ya solo aza na susi ya mboka na miniti oyo yana miniti nde ya kosala ya kokata liaison na bato wana bandeko balandi wana eza mongongola nga te na source propre ndenge toyebisi biloko totambolaka mpe bato ebele bakosala biso confiance balobi bobelela tant eza mabe tobandai koloba bopesa biso misolo po ete tumba to mpe révolution ezalaka bobela misolo mpo bato basimbi mboka oyo bango nyonso bakokaba misolo bolobela biso mibi bofingi biso bokopesa biso bambomba mpo bokomona ete bosolo na biso ekosuwa bino. Merci l'équipe pour la tolobi esui toko dénoncer l'insanité pe toko loba pole toko bangate pour la mboka la biso monoko ebetisa masoko fimbo ya yo na tata na ona bolema pe bolole makambo eko sala na mboka o mongongo langa o na chele bino liboso ngai video wana ngai mondela akoloba bino bana mboka bovandi siko eza nini politique yo ba ko sala Félix akobelela sikoyo ke bilenge bakoma lelo bakende ko sunga est bolandi te tango la belaki politique eli batika mboka vide po ete bango basasa biso yango bomoni maloba ya président burundais alobi boye le jeune quinois les jeunes congolais bango de baza cause ko umisa bitumba oyo po bango bazana milangwa bango bazana bofale ba jeune basi ba mandoki non on ne permet pas biloko oyo ezali politique ko distraire biso bakanga bana biso bakelo former bango po bayebi bana bazo peser na Kinshasa bayebi bana bazo peser Bolandi bazo distraire po Kinshasa tika la ville bango ba poudrier po bayebi photo kanga bisika o institution evandi. Mes frères et sœurs congolais bozana bolema ndenge ni boko boya kosunge kolo ndeko langa pona kitoko la za congolaise naza kitoko ya kosakala te elongilenge kokala te na yo te ni moko la libota na yo mais le quoi nazo défendre Congo nde yo zozwa ta ya kofinganga soko kute nanga boye malgré Congo zo rendre biso inutile tu ne peux pas m'insulter o kokate tuna bato ba moninga okoka te okoloba te oyo te tamsu pe te fe monsanga kitoko te okoka nga te ndeko laka mais pona nation to na taille ba kitoko te na ba mabete na kolata te mboka eza malade mboka ekufi bolandi oyo eza mapinga pe babeleli balobi soki Félix alobi te ndenge Muzelo Laurent Désiré Kabila lobaki ke peuple batelema basoda babima. Cela veut dire Félix a complice. Ayebi loko osala zote kamboka. Mais est-ce que boko boy ambele ya nzombe? Oyo ala kisa ki Félix emelio na mitana bilembola ino so misato. Nos politiciens sont collabos. Tous en opposantés. Tous envahis parce que biloko tango zo sala mayebi sanga batu ba kelozo formation élection. Yebi sanga batu ba kotanga maponami. Yebi sanga to ko discuter élection na loroyo mboka ezaboy ba bomi ba zwimboka ba bombarder ba sali tout Kagame telemi. Et puis ba Uganda balobi ba kobunda bango la bango parce que guerre ndeba ya ko sala po ba envahir mabele. Ndeko langa. Kabuya boko yeba ndeja ko sala yango. Boche na video oyo. Ponde ko tuna nga bazawa pi bakoti wapi chana video otala oyo ezani koloka Kongo te kabuya chabongo to sisala biso tango zifweni mes frères et sœurs congolais to pratiquer justice. Nous avons assez tiré sur cette montagne tourner maintenant vers le nord na bandeko ebisabino soki boboy ba okanga biso na boumbo metoko salaka libéré après 80 ans mais soki boyoki
que nazo boma égyptien likolo na bino mes frères et sœurs congolais. Ceux qui vont tourner do likolo na nga avec 80 ans je vous dis. Bakozwa mboka oyo. Boko nyokwama. Tobeti tembe. Ceux qui boyoki te, to sangisi misolo te to bundi te. Nzambe ya mpungu tulendo akozongisa bino na boumbu. To telema. To bunde tumba o ba mapinga. Bato bakoloba sikoyo. Boyoki bafwa ba mapinga ne lobela bango. Boyoki moto ya Félix Abeleli. Oh trop c'est trop mes frères et sœurs congolais. Nzambe pa kiti. Vuluzi kimbangwa kita. Kimpazaliawa. Bancetre. Batelemi. Balobi teto kende. Ba chef coutumier bazo lukanga siko makambo mamoso yolo baki tango ekoki. Bande konanga. Où sont les dépendances, l'indépendance de la République démocratique du Congo? Wapi bitumba ya bakoko le 4 janvier nos martyrs de l'indépendance. Wapi fierté ya le 30 juin. Congolais, Téléma. Tosangisa misolo de kolanga. Nous avons plus le temps de négocier. Nous avons plus le temps de tourner. Soki wapi kotala soki nini mengonga ebele minga na yo to telema to bunde tumba to récupérer mboka na biso. Rien n'est perdu. Soki to tchani maboko to bunde tumba. Bana na biso bakokende te mama tata yo kambela. Mwana noza la volontaire te. Mwana moko te bakotinda la este. Mwana moko te okende formation bana na biso baza formé spirituellement toko bimana bango toko bunda botinde la biso misolo to milengele bayi mapinga bango moko nde bakobenga bango moko nde babima mose ya beta mbela bakosala we loko te botelema bosenga misolo basunga bino tobima une fois pour toutes to kwisa bisika tout oyo bana na bazali to loba opération kala bosombela biso ba moto ba infiltrer bato bazali to kota la kati la bango bana basali 2 semaines na kati ndako ya Rubero na ambassade ya Rwanda mère position bobima baza mayele te koleka biso oyo topesi bino lelo to bandi koluka ensemble bazokota nde to détecter biloko nde oki balobi to ganga. Si Félix n'est pas complice à Koloba, mais hélas, na yebisa ki bilo bachela esi ya eza Denise ni Arego, soki ni Arebo, soki ni Angrebo. Ni Akero, merci Kabuya. C'est si ya oyo ka Félix a kosali loko te. Félix akangama na mon kole. Babaki elikinia. Ndeko na nga Congolais. To telema. To tombola mitu. To bima balashte. Oyo mutako supporter les sous Congolais te soki to leki etapo pe babomi biso. Nanya konzima yo partout il faut pas bengana parce que ça moto la bolema. Yo ko tout à tout aux États-Unis. Est-ce que toi tu es un Américain? Oh tout à tout en France, la Canada, l'Autriche, l'Australie. Est-ce que ça mboka la bino? Mboka no zika. Yo nyama, on va nyo so tweeter bolole bolema. Ozo lia, ozo pa ko la fo de to zo bimo zo mela. Ozo sa bondumbo, ozo sa bozoba. Est-ce que ça mboka na yo tango mboka na yo ko vanda wapi? So bazui Congo na ba Rwandais. C'est fini. Bakabolinda mundambo. Yo zangi mboka bako benga na yo identité mutu nyoso aza congolais bako pesa yeso eloko maboko te parce que bomi mboka na yo parce que boyi ko bundele kolo na yo ndeko biloko nyoso na obozo mona ndeko lengeso iko interpeller conscience la bilote mondela pesi bilo prophétie en 1995 lelo mondela zolo bando batonga mboka na mensonge te. Où sont les enfants ya ba patriarche na biso mitema makasi bolaka mama be po ba papa la bino ba ko sepela la binote. Comment bozui moi étape bolie bo honorer bitumba ya ba papa na bino olie bo honorer mboka ya ba papa na bino biloko babunda bakenda bakanga bango ba torturer bango ba boma bango miso tala bino bofandi bolobi nyangala kato sia wala boloba oh nzamba lola. Ce qui est là qui n'a pas moko, mais les locaka. N'est pas si émission n'a changé ka. N'a que liambon à Kabila. Pour la tali sabilo moté ma bébé pas bon abisso. Mais loko les a été nzambe tata. N'a ko quitté. Loko les a été nzambe tata. Yango zo pekisanga mais so za ipola nga moko na nyoso tolobi la bilo pe boboyi. Ha na ngada ke koluka Kabila.
nga moko pe ngala ke pa mama di mama po bala posala nga ba camarade nga bazakunga. Mais le col les etinde nzambe nanya ko désobéir de tinde nzambe po lobina gagner nini yango na zobunda. Merci encore une fois nzambe ya ko tindela nga ba ange puissant po yebaki ke motema er moko soki na moni passion na ko suka akoki ko abandonner. Merci na bana kimbangu ntongo. Merci na mama Soso. Merci na mapinga nelonga. Merci na bakolo Kongo. Merci na ba mapinga na force boko pesanga. Merci na équipe soutien. Merci na ba mama missionnaire, ba mama Samuel, ba prière na bino ezo sale loko. Po na ngamoko. Na sima makambo e papa Alfred na mama Clarisse na lobi non. Na tche point na koloba les sous pour la Congoté. Les Congolais sont des sorciers. Les Congolais sont des démons. Les Congolais sont des médiocres. Les Congolais sont des charlatans. Mais Nathalie Valère Mokeli. Oh Jésus. Nathalie Batumoko ba opesanga confiance na yebilanga bangote. Na lobité to bundela kamboka. Mongongo nzambe koyokana. Yango Jésus avait souffert. Baboma kimbangu ya solo po Congolais muta pesa kaval baboma bandeko na ye. Baboma kimpafita batumba bango parce que bazaki trahi par ba frère na bango la ba sœur na bango. Jalousie, haine. Bamoni muto ko sala musala ko mata botika to ke kombo mai. Mais nzamba ko permettre les sauter les walanga océan. A ko permettre tena ku falo kwa mama kipafita lo kwa kimbangu rien sala malamboko a kontimate. Yambo ya benga ngala mboka la ye, il faut délivrance. Les Congolais conscients, totalement, ce n'est plus le temps à réfléchir. Il faut qu'on fasse la guerre. Dans le opération Jeanne d'Arc, tout ça la guerre, tout ça la guerre. Félix, c'est ce qu'a prononcé. Il est complice. Bama pinga balobi. Ambiska de Salami. Généraux Anabella qui aujourd'hui tu as mis place à Zate. Mais aujourd'hui, détecter tout ça les combien de mots. Opposant na tomboli bongo pour la koloba makambo. Course au pouvoir. Élection kozalate. Pour moi ka di malobe élection kozalate. C'est quand on l'élection. Tozo préparer nini. Ce que bozo préparer nini bo sala. Et c'est pas politicien bazangi mbom. Ba soutenir bisoté. Yango to tourner vers bino ba diaspora. Na beleli bino. Ande kolanga. Union panafricaine. Auto so ala bino. Ba moyen to sensibiliser, to mobiliser. Pour ceux qui Congo a sauvé Afrique, vous allez sauver. Ceux qui Congo a sauvé Afrique, vous allez sauver. Ceux qui kangi Congo, ba kangi Afrique, ba coloniser biso. Yango, bomonaki, Kabila ebike batula biso bakoti, akendaki na ambassade à Russie. Oh Dieu merci, biso peto kendaki. Pour être intercalé loko wana que Dieu soit loué. Bosunga biso, tout ça l'action la bana biso. Ba mama, ba tata. Ba yaya obotikala ba responsable ba na bino volontaire ya moi na mon côté ak le combat militaire non eza pour ba exterminer ba na oba moni ba salama musala et puis botika ko finga ka bana ndé ba oloba boye ba obangisa yo sala ke loko to tindaka te loko moko te ka ko tweeter wifi ofele o kutala mboka bato ba sala bongo mboka no zo pelo zo ko ka ko edango te ba ofinga bango pourquoi bango ne moi bazo au certain temps na mabeto malamu yango balingi soko bakena ba baza ba militaire bomoni mukanda te ba ofinga ba jeune kinois non eza politique po ba yoka kanda bakene po ba boma bango ndenge bomoni balimba bimisa ba militaire nyoso po batika Kinshasa po bango bakota tolobi telisu likola lisu. Congo ne tombera pas Ingeta. Congo ne tombera pas Ingeta. Congo ne tombera pas Ingeta lisu likola lisu opération boma rwandais. Opération boma rwandais. Ndeko nanga botinda misolo po to bundala awa de la sisi ezu likambola motote omoni mabe eswayo okufa poza bololé ozoteka nation ba congolais concert to bunde tumba bolandi la bokebi boyoki bomoni nini esala ba bombe bazoboma boyoki ke bazoboma ba congolais les soldats congolais bazobunda te bazoboma bango balani bazobomisa bango c'est sur les congolais. Alors Félix, tu as le droit de crier, sinon tu es complice parce que Denis Azawana. Que Dieu nous bénisse. Merci na Kabouya Long pour son échange par l'équipe qui gagne. Merci na Moïse Ngombe. Merci na pour Amin Tangola no bondia botarde bono ita RMS ko komela bino. Mamour d'Angola na mokite no Florence ya Matondo Mido. Merci na Papi Dieu directeur recherche stratégique que sango mokonzi para be miso bangai. Merci na bino tout équipe à soutien. Merci partout bozali. To bunda pour na mabele. Que Dieu nous bénisse. Bye.